na bato bana ko présenter ba trophée wana seke baza bato alokuta to loba. OK. Dans les cani pena monde entier ba otala. Allez pour comme ça comme mensonge. Et ça la hâte. Ata ndako moko animateur moko oyo yebi asomba na kisasa banda bakinda. Tokina koluka kanda ngwa tokina koluka poto comme ba français. Siko to seke to longa ba congolais. Vraiment. To longa biso ba congolais to comme biso ba français. Lobo kwa mama mama teri alambaka abulaka makambo ebele mayeso na ngai papa ya bana na ngai papa na Jesse na Brian papa mapasa o ata oke na Amerika o oke na Europe ozonga na Afrique okendo se yani suka suko gozonga wa. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Bonjour, bonsoir. Et dépendre dans RWA puis Bolanda Bisso na Concept Touch TV. Merci de vous continuer pour partager ma vidéo, de vous s'abonner, ma commentaire wana et ça la bien beau les mater pour s'abonner, surtout vous partager ma vidéo pour nous soutenir Concept Touch TV. Alex Ngandou na Moulouba les Benjamin de la presse moi na ba maman. Votre serviteur Naza toujours on a serré nos boulons. Un grand merci na batuto batika ngate ba soutenanga de long de première sa gosse Likambala l'assistance. Merci infiniment à maman fille maman Masolo ya papa Audace Milandou. Un grand merci à toi président Jacques depuis Evry les rassembleurs de tous les Congolais à la biso na Moni Bongo. Mon vieux Patrick Trifazé, courant à Chine, Talabiso, les boss, GG Bossemi, les patrons lui-même, Hollande Abisso, la monnaie, les sous Olivier Nzengueti, les pauvres de la ville, Motomoro bien, toujours à la recherche du trésor, l'ingénieur Dominique Yalanda depuis loin d'Otalabiso, sans oublier les jeunes boss, le fils du pays, Apa Chamou, moi, et maman Linda depuis Paris, Azotalabso, na batak, pour comprendre tout ça, Naya Moussabou. Un animateur, on va vibrer, Nicolas, Zobini Sabiso, on va défendre. Villa Nova ya Maestro Fabricas, félicitations déjà à Maestro Fabricas Oapi. En tout cas, trophée na Frima étant que meilleur artiste et Afrique centrale. Robert a détail plus. Naya Moussabou a zappé na gosse Likamba les denga. Nazora déjà invité ya Moussabou. Bonjour. Moi Nzambe. Bonjour Boni. Kimia Kala. Ouais Kala tout donc na monio lisusu lelo. Donc ça ninga sou bien na habité makamuno elinga lisusu poto lobela na habité quoi. Absence sur la TV, trop, il y a Moussabou, il y a Moussabou sur l'actualité, il y a Moussabou Makabou. Mais au moins, on a été absent par rapport à expliquer Bissou. Tu es Bissou à la Rabou, Hermo Bounabo, il y a PSI, 3 émissions, 4 émissions, on a Limo. Vous voulez que Limo, Limo, na Limo et ti. Na Lingasco, Batba comme Lukanga, pourtant, comme Lukanga, et donc, et ça l'a bien pour tout. Il va débattre. Ouais, il y a un enfant qui m'a monté dans si on est pour la moussina quoi. Nicolo na na bino, boya na bino. Kala ba frime koti donc trophée Kyrios des Arati papa moi le sika Zali donc na j'ai sali. Donc papa soin kota Zali. Bon séjour na kata Belgique. Après si tous les villageois na villageois ba au Balandarabiso donc partout dans le monde. Il y a Moussamou na yeyo donc nous ensemble quoi to consommer ka gomme donc on a pesi sous bambo tenanga trop chomi na ngweri ndeka likolo kota Zali na Jaina États-Unis Francesco Totti équipe Mobimba ya Villa Nova quoi donc na habité quoi so elinga lelo to lobela nini Afrima déjà to lobela Afrima lelo Maestro Fabricas meilleur artiste Afrique centrale azu trophée Afrima Rio Moni Maestro Fabricas ba nominé et puis azu trophée on est ça là que on ndeni teke on appelle villageois patron azu trophée Afrima talara équipe gagné et c'est ngwana équipe so gagné donc to loba to nagoloba en fait comment nagoloba que na ba brésilien bango mingi za ballon. OK. Lelo biso na Congo mingi ya musique quoi. Donc ils essaient à tout batu balobaki lobaki o gomme ezobetati. Gomme ezobetati sko Afrima wana tozango na disque nini. Yango pona otalisa batu ne chante pas la victoire avant la guerre. Tant bozolo babiloba loba lelo ba trophée to sai suna mingi o loba ta soko lobi to lakisi yo.
trophée en wana. Donc il a que ça que Moussa les autres salama récite à boulot quoi. OK. Rosa Moussa mais ça récite boulot no yana valeur ti. Donc lelo siko boulot ya papa moi le bimi susu na va pour abanda de makambo lelo ti ba disque d'or makambo belé mais lelo li susu États-Unis a payé le sous coupe na musique li susu. Donc ils a 50 ans nous ya trop donc ni na bo mikolo nazo la donc nazo lia nazo melara chaque jour non nazo sepela chaque jour nzamba sala donc na eloko papa moi la pesi biso talaka papa kete alobi chomine de likolo jaina boleka bobenda linzanza bwana ngo na minute ni tolo ba bolinza ndiza de na maboko na biso kwa papa otalaka na musika donc des fois ti pa curious des arati de trop papa moi là papa Mercedes tala lelo tala lelo na bisa o mona likitendi te na sima na yo solo pour baboulan le roi bezte que ya musamu fabrica ça peut 5 quarts baboulan le roi bezte pene solo ya lo bakango ba ventir te so alobi akopisa na so ba mutuka papa ibisinga sala calme ça n'importe quel patron te na humilité na bokese musu na humela na beta ba 600 na yebi atani bazwa salaire ti na yebi ta kutu te nde kutu te na kembi ya fo na beti misika o kimba mais Villanova lelo pas même une année na comme bazwa salaire na ngai pas même dans likolo salaire wana ba Mercedes ekoti donc pour mon patron 4 type na 7000 $, ba 8000 ba 10000 asombelo mutuka ya lipa na nguba te. Donc mutabonga en tout cas il na benga ki logo la sauveur donc sauveur donc le roi Moïse donc Moïse alongo linga na boumbu moko boye donc yo nga na sala na satanda te na vie na ngai na kozana mutuka na musique mais lelo yo boulot et pesinga mutuka oyo lelo boulot liko nango na onzo ba salaire na ba orchestre musu na zwaka te na kemba ya bambule belé donc ya omoni curious des arati de trop azala kaka des fois te maestro ya nyongo o tweza ba sora ba nyongo nini boya nyongo musique boya nyongo station boya nyongo boutique boya nyongo mutuke boya nyongo mutuke boya Mercedes boya nyongo Mercedes boya nyongo mais bisayo liko nango makambo belé donc ça fait du bien quoi. Voilà Moussa biso non talon yo lala pesa biso non nini ngoy boya pe ouais donc na pesa ba mingi na linga ko fongola fanfare pour fanfare yango na betela yango papa moelon et sika zali fanfare ba betela yango mingi ba roi siffler zala pona ba roulage siffler zala ngo pona ba libitre quoi hey logola na bwaka na siffler pona ba roulage siffler pona ba arbitre me fanfare kota na mindule fanfare ba betaka na matanga ba betaka na l'église fanfare ba yambela kango konzi papa soin yenga nzambe na kobwaka na fanfare fararara edingwe moto na ngenge yepa ganya na fanfare fararara veve kya mwanga na yepe ya ganya na fanfare fararara madidi bangwe nzambe fararara wane na mbi mokonzi sikaza akompane ke mbila betelinga fanfare mon capitaine Fabrice Abi Makambo wana na immortaliser tous les bagana na fanfare animateur tango zo buaka faux message quoi sinon ka ba mama ba chérie na tuni nini boya nyongo station boya nyongo nini boya nyongo Mercedes boya nyongo boutique boya nyongo sika biso to binisa bango na ngolo kena ngolo nakanga ba na ngolo kena kala babimaka te wana eza barish na tila bango ouais des fois ti mais lelo ndongolo babokanga bona ngolo keno cha bar animateur ba ebele pena musabu lelo pena so batel to longola ba obana villa nova bandeko no ba shomi ba vaccin ba roba ba vegeta to cha bon panzi pena so bando ko betana pena fara piken petan nga na banga na nga animateur te na banga na nga pe makamba ya animation te pour nga mona nyama na ambiance
Vous comprenez? Bon, tout ce non nani, à part ba fait na biso alikolo, ba fait na ba Bill Clinton, ba fait na ba Seleo, Kokolo Beso, so total ba Tutu Kaluji, ba fait na biso ba Robert Kokota, toke ba fait na biso ba Juna Momba fo équipe alikolo tout wana so longoli bango. Oh tout ba tike na se, yaka na bango yaka na bango ko. So ba chelo net Sabila service Watanabe. Ya na nyongo na minute faut tangela ba animateur bana ba baris na bakata ba na minute so ke baro kutanga na minute so na kosa te ba kuta ye na niveau ya nyongo nenge beta ba tie eloko na yepe na port ba tie boye ba si kilo nyongo ba tie boye azana ya animateur abwaka na ya bwaka ne bien na yo ka na ngai me na minute o makamnenge kindi ya mabia azate tere te azana ye na kwena ye sala boulot ne kitoko mais ngana défendre ambiance na nga ya nyongo po nyongo ikangi ba papa ikangi ba mama yo poza na nyongo mututu ana nyongo ezala patron ana nyongo ya paiement ya nzambi. Donc animateur faut boire ba message ya on a bisa ba animateur faut message faut za ba messager parce que tango yo ba générique ndepe bimaki belé ba générique ya belé na marché bela ba animateur no ba ke ba boire kana ba ba message ezate te ba boire kana bango babwaka na bango mais message na we loneti krio na babwaka mikolo yo nzoto ningana pwani mutu ye ningana ngai te tango nazana bomoi sepelisa nzoto yoyo mobimba ningana na wana donc taka ngana kana kri na dance ningana na mama ningana tango yozana bomoi tango na bomoi faut ça nini faut ningana. Parce qu'on pas faut se la folie pour ça la calme pour wana bomoyi on peut manzambe tango zana ngo sepela lia animateur azobwaga ozo comprendre ba message na obwaga nzoto ningana pwani mutu ningana teta na bomoyi funa sepelisa nzoto ya te ba animateur chuba kotisa wana bo wala ki ben saliti ozo comprendre ouais. Merci beaucoup ya Busamuna to pusana Boti Bukavu. Ouais, Bukavu na bisayo batoto a Bukavu. Jambo enu quoi. Côté bazali na minute so bango tu bazongi siko ba bi musala na to sela bango na Bukavu ba goma wana donc ba bini nyongo. Talaka batoto akatanga. Bana pic apena nyongo njo ile anga ye. Na bisio mabe na mabe bana pic nyongo. Na bisayo angaye musamuna na oluba trote ala pika bana pika nyongo njo ile ba me bazo tuba nyongo te na ba tuba oui oh mena talaka ta komo oluba na Kiswahili na biso problème boluka angaye letala obominga la pika nyongo njo ile c'est que so pas na kuna dembo na biso mabe oh kuna ya danger te na biso papa pole doser pole njo mwendo kidogo biloko wana tuna jon wa ba kote wana osela ko krite oya tanda losoya oya tanda losoya Fabrigas mutoto oya donc Fabrigas amwana ya itanda on comprend ouais donc au mona Fabrigas mutoto ba village ba toto oya tanda lusu bango tu bazongiselanga ezaki ambiance totale na kata Bukavu wana mais tout le monde a vidéo ba vidéo circula qui a carnaval tout le monde met sur Fabrigas patron na bino bimi likolo aka ba tout vraiment ba salon ba critique ba bi ayebanité tala kindule et après nous le temps que image là bisayo otala kindule comment est-ce que on a ndule ya image on plein au biso to makambo na te carnaval wana mona ki tozo bima place tozalaki OK to na usine ya Bralman tozo bima zaki entrée tellement entrée mais côté to kindaki batu ba ki ngoto fuba filma ba tout ba ono ba lenzondi bazo comprendre te que asa curious des arati enfin c'est là likolo makambo wana ba mona ki plein to ba mona ki ngoti vraiment au monte ki wana eza ba lezondi ba to bongo so ba no ba botala bango faut avec épreuve tant on lobi bongo faut otalisa be presque ya yeba ki côté to na ko suki la carnaval ko biso to alaki wana ozala bango ba alaki te
Et bah il mange à place pour que nous soyons. Ah, bah ça la quitté, bah la qui ça qui en hauteur. So amuni besika ba nego landa, ba tu ba landa biso donc na niveau mo ya fou. Bah tu ba ça qui entrée to outi na kata usine to zo bima ko za qui sponsor à Bralman. Ouais, comme ça pour Bralman, ouais. Éviter quoi. Mais nous au côté Bukavu, est-ce que gomme disent qu'elle est mieux à la marché. Et continue vraiment à la terre pour la Bukavu, il bien. Bah villageois de Bisayo, Yanzambe, Tika. Talaga Bayembi Nzemba Mama Teri na je me rappelle encore na yebandela lovo yo ba conseil belé ma bébélé poya boyanga ye bolo ba o Teri boye kele wuute olinga muzika na preza ochaka boy bango moko ampise ya likando mwana oni matete soit chelika bato telemami linge belé na moto donc azoyemba communion na bato akatanga. OK. Communion moko ile katalaka ba ko yemba nzembo wana na nini na kinoliwa. Kinoliwa ngana kulanda ba yemba ngo siko na Kiswahili. Kuna kufatana ne ngabi ya ba Swahili ba baloli kinoliwa na tala. Sengo biso to mona ki kuna na bite bino moni angote. Na bisayo ezaki terrible. Oui, senti que l'album écoute. Il y a un trophée Frézoama. On a raison aux trophées wana pour écouter. En tout cas, pour na papa pena talaga lelo na éviter le na golo pour na papa soin. 6 avions na mati 6 avions. Banana côté la ville à Nova. Mais na orchestre wana na Kemba ya kala wana na zalaka mona ka ba lufu na ba bisi lufu bisi wa kikwiti badayaka na ba bilo mo abi kikwiti mais lelo yo na matiti ne disabe bana biso vérité papa na komi place mindele na mindele bali disabe ba na disabe ba OK na biso na fani na moni mindele na moni penake avion Amérique yango avion Europe yango avion partout Turquie dans le monde na moni na oki de sur la poto na place na fani mindele na mindele mais toke na biso Bukavu oh ngabito komi susu na mboka ba Michael Jackson Ethiopie ngabi ya mo musique ningi zalaka na zolia pi ba chicken wana na kata mutuka na kata avion ça va ya musabulu chicken na zoki na kombo ya bodo na ndoli ya chicken na liango fort na kata avion anga ya chicken bloko omona peke na komile kwa mundele te ngabi batala ba via Marco na komona makambo est-ce que ya makambo pe na omona ko donc des fois tu en tout cas curious des arati de trop azalaka na ngwende afanda no na ngwende no papa soin des fois tu n'importe quel mututa ouais c'est ça mon bonheur liko nango donc italaka liko nango lelo na komo zo pena salaire mo na peke no ba koma mkomba musamuna ofongoli pe na kati total pe ba dollar pe na kati na komo futama na ba orchestre na futama te na ebiti mais tant le bioki sur la poto ndeto ka cessé déjà vu la nova bo préparer boki poto est-ce que ce musamuna ba memi ozo tala place to za ma campagne siko ngaguto oni Mercedes siko na tika biluka Marco ndeko nanga ogo tika pe na ke fanda na poto pona gosani bato bakenda kuna basala nini ba okini bato bamona ba animateur belé na ba chanteur ba musicien congolais to sutuki la poto mboka na biso ta aso comprendre mboka na biso na mbongo wana bisa yo mbongo to na zona colonie na zongo na musique te banana botama atana kepe poto ngo pe na ndimina na zona nganguti OK atana ke poto wana mbongo na zona colonie na ozwango te mon cher mais colonie ça mboka na biso bambongo to zuna ba Bukavu wana province mboka na biso na mbongo ya olobati na bato ba uta ba poto ba yama ba shomi ba nani ba bito beta na ba mikili mais awa colonie leki kutu to linga sous patron mais mabiso ta colonie wana afato ke mikili abwa ka biso sous colonie to sous dollar ebele tant to ke ne mikili to na ba dollar na biso
Liko na ngole na kita kisasa sous dollar ya na makati bilambe belé Mercedes. Donc on bangela nini ya na fanda de kitoko na vivre calme. Donc on kimi na poto yo mona desi ba tangela ata denda kwa pamba ata immeuble mo ba musicien na biso ba kina ba mikili apa o ba kima na poto. Mais mata ba animateur ba kima na mikili. Tangela ngata ata ndako moko animateur moko yo yebi asomba na kisasa banda bakinda. Ah, on peut si bon sala pour mon akimboka na tokina ko luka kanda ngwa tokina ko luka poto ko ba français. Siko to seko to longa ba congolais. Vraiment. To longa no so ba congolais to ko ma so ba français. So comme qui vend ko kimi musique donc OK mission de service au kimi mission de service. Botika la non mboka mo boye o so ka mukanda. O komi na retard à musique. On se comprend. Komi na retard à musique biso to avancer. OK. Le longa na kini. Nyongo kini yuta nyongo. Nyongo yuta na kini. On se comprend. Jamais tout le monde a ambiance moya générique outi Paris et sali makamuna kisasa izala. Très bien, on a raison. On se comprend. Biso awa nyonso na bato ba kimela kuna ba utela awa. On comprend. Surtout tangi ba roi David ba fringe bimela na kisasa. Surtout tangi ba apocalypse ba bwaka awa. On comprend to tangi ba CNN ba bwakila awa. Bakabuya awa nde kinde makambu. On comprend. Yango monito kimela kini poan. Na gevana langa na poto na kuma na sa kayu. Na ibi na cop musute apa cop na nga ambiance animation na go fana na poto na sa cop nini. Na como Alexa bana lokwa kapita na Prince. Et ça wa cop wana na sala ngote. Na juste stop na check pa. Allez, aux Eliba na ngambo ba katisi comme roulage sans fonction. Roulage sans fonction, roulage sans tenue. Ah non, sala ngoti. Parce que yam sabuna. Obo beta la orchestre belé to ba orchestre beta. Ouais. Maintenant na orchestre mo beta leader a même qui ba mise na poto leader a zongi mo ko lo bani. Bah, siko faut tasko ba kes ba ninte ba zongi bangotu. Obi place obi mamna lo. Na yebi kasite kwa ninte ba zongi bangotu. Ye mona no akimaki ake aluki mukanda. Ye mona na kimaki. Ah papa, so baba ki ba ke sala musique kuna na miki ba studio ti. Siko eloko nini bango ba bwa ki banda ba kenda kuna o to mona ba TV pesi makambo cartonné ke biso to kendela musique. Izate inane. Ayo bimaka na mukanda zo la biso. Mukande seni. Mukande ana problème te. Yela biso support à musique pour copeza musique. Joueur sur le baquet à quel poto à Kébeta Bali. Wa. Joueur qui beta Bali. Tout le monde peut pas joueur à beta na Saint-Étienne, joueur à beta na Andertelen, ba Inter, ba équipe wana ba mindele wana, ba Bundesliga wana. Asa comprendre. Mais bango tout le monde a bongo. Mais bango ba so ba komika mboka ka bwe. Ya destination koni. Oh non ça mi. L'agence de voyage. Ah, ma bia. Siko le loto benga woni. Ba ne ba sa wana donc komboka o ba ka agence de voyage to lo bakaka. Yango ba pe ka agence de voyage. Oui, ba comment na ba tout mo ba luka na ba voyage. Soit du voyage ba kimi. Parce qu'on va nga funa ke mikili na kima na mikili na singa papa moelo. Na bi père na voyager trop botika ngata mois 2 mois 3 mois. Na luka pe so na go na so apeta mois mo pepe na sokole belé na sa makambo. Otika ngani na otika ba chomo nteke biso Villa Nova ba séjour ya ngana logo pamba. Ba congé pa pamba. Congé États-Unis ba go pesa yango na Villa Nova. Donc ming fona boaka. Voilà boaka ko boaka musamu na poto okitara maleme malembe. Lobo kwa mama. Wana na yimbila mama Thierry. OK. Donc ba mama futo sa mitema lokwa ba mama Thierry Alino. Papa ko beta 4 mois osa musala quelque part il pa vanda so boko la ba Jezi ya boko la ba Brian ba bana mapasa. Donc basa mi semi futo za na mutema wana. Donc mutema wana ko somba mutema wana isa n'importe quel mututi. Je comprends, il y a un moment na yembe logo pour valoriser mon thème ya maman quoi. Ouais. Lobo kwa mama, tango mama lambaka,
abulaka makambo ebele mayeso na ngai mama teri alambaka mama abulaka makambo ebele maestro na ngai papa ya bana na ngai papa na Jesse na Brian papa mapasa o ata oke na Amerika o oke na Europe ozonga na Afrique okende Oceani suka suko kozonga wa awa suka suko kozongelanga zonga yoko zonge wana na lila na lila mabe na leli mabe doki tangu mama lambaka aresona makambo ebele ezaka ba kisi te ke ba tshela o kisi tangu mama lambaka mama so prepara lubula makambo ebele awa mobali nanga na linga go mingi atoki obali mindele atoki obali na soki nani atoki obali soki nani na mokili oyo me suka suko sani ozonga tala ba message lobo kwa mama lobo olandi di message na boaki olandi ndenge na bandela ngo lisusu lobo kwa mama mama teri alambaka abulaka makambo ebele mayeso na ngai papa ya bana na ngai papa na Jesse na Brian papa mapasa o ata oke na Amerika o oke na Europe ozonga na Afrique okende Oceani suka suko kozonga wa suka suko kozongela ngai yo kozonge wana na leli lisusu ozo comprendre ouais faut message tant ozolela na message donc ça fait du bien quoi. Voilà, merci beaucoup ya Musamou, ça fait du bien. Toi qui t'as malembe, toi qui est vraiment na souka, malembe. Toi tu au monde marambozo les kawa, artiste na biso mo ya mboka fali pour pendant journaliste marambozo na justice. Ya Musamou lelo maestro Fabricas a même biso trophée ya meilleur artiste ya Afrique centrale na Frima. Un ab dossier mo réseau les kana niveau justice un artiste ya mboka na biso fali pour pas. Un journaliste accusé à avoir trophée à l'Okuta en modèle belé. C'est un musicien. Tant que mon journaliste a accusé artiste et musicien qui a construit carrière dans l'Okuta. Et ça l'on non que le banon par rapport à voilà tout que malem. Ouais, pour nangai donc na mon année question wana otuningai na mon ninga ko répondre parce que ya ba question mon boy pour tout na on est ba leader ngana na leader tu vois. Pour tout na ba patron ba orchestre ba on wa ko putana neti ngana doki na lubaneti kama na bangwana na dawa makambwana pena en tout cas changa na ona madolo te aux artistes musiciens le lope bangolo babaro le lope bangolo to fanda bora Musamou na meilleur animateur il y a 2023 oyo na trophée kingani parce que artiste musicien après ba yo ba sko eza lokuta mais ça la nangoti ezala ba te que non donc ba finga na ba kaka musique ba finga na ba kaka batu musique ba boya na ba kaka batu musique tout il est kana na kaka o sana bosko so ba lobi bongo na yango na esangani ce qu'on est artiste a décidé zo journaliste qui est na justice ça eloko malamu to mabe bon neti pona ngai attaque artiste ngana occupé na ngati bon ba vie baza ba vie so moni mutalandeli likamuti na suka c'est que y a quelque chose et l'équipe wana bon et puis ça na éviter ce qu'on offandi boso balobi trophée à maestro Fabricas autos dans Afrique maneza lokuté za tricherie au bani bon biso tout on est au talat c'est que nyos ezala nango lokuta c'est que et kiri wana nyos wana bat c'est que ba tout ba fanda ki wana oba na ba spectateur na ba star ba ya ki wana c'est que bango tout na bat bana ko présenter ba trophée wana c'est que baza ba lokuta to loba OK dans les cas ni pena monde entier ba otala allez pour comme ça comme un mensonge et ça la tête o lioko ba fandeli ba fandi nganga mo fandi ba la ki sango partout dans le monde ba otala parce que pourquoi comme à lokuta ce que ba ki za lokuta ni fallait pas sala nganga bongo fallait pas mayanga na munene wana salama fallait pas ce que salami c'est que ba méritant ba méritant oui. Voilà, merci beaucoup Musamou, on a vraiment la souka. Le programme, vous avez répétition, tout bon, on a congé. Bon, Mikolo, toi, on a un programme belé, toi, c'est la papa soukaye, toi, on a bandoule na côté à
il y a Grèce. Ok. Bientôt là, le 31 décembre, tu vas dans Luanda. Atlantico. Les premiers, tu vas dans Luanda. Donc, le programme est belé. Tu vas patron sur Zongi, Kinshasa. Na ba noko ba na États-Unis so ba retourner kin ndesko to ibandi mais to répéter na biso na Gombe wana to changer de place. OK. Na chapiteau. OK. Mingi chapiteau quoi. Ici ka to zui très propre qui to ko classe. Donc ba mélomane na biso ba balinga bonne musique. Mingi bolanda biso kuna na chapiteau. Ouais. Merci beaucoup Musamuna. Bwaka batunayo au sali biso patamo ba jitu mo ambiance mo pesi ambiance mo robo le moment no pesa biso ambiance o maman ba poto kabwana nao bitumbe salaki wa uto ya yo kenda nango bapasi na salaki nango fabroma yesu kenda nango papa soin kabola mai na mona nzela ye papa kabola de mai na moni nzela mo tegelelo na komo tambola ko fanda na otambola me ofanda bitumbana nyonso ya makolo esila olanda banda na laki na betelo de 5 cri na ko betelo pata 10 cri ne na laka po ngai cop na ngai ya cri. OK. Zo ngompa ta na bwaka ba mbwa subaka bango ba la te batate ba mama kulwara kimbute Dubai na kitambo ya to sala neti mbwa subaka ko batu bakanga na bapale mbwa suba likolo batu bakanga mwana mama betio tali pake ça wana baseri wana de na bwaka déjà so comprendre tous les cris na bwaka na bwaka le cri na bwaka lio na pression na danse au travail tali l'argent ça au meli moi gene au tali chéri aza na suka masolo to kanga faza mbwa suba kako bakanga so comprendre pour no laksa batuté na animateur o na sila rate mama rizu kantaku tunangu nankulu yisetasie mama rizu kantaku enzambe bazwa déjà zukanta kwa pena dona baluka ka mo peke no o pe zukanta ku pena buye zukanta ku peno ka peke pour biso tous les logos to pesa na pesa cri na pesa na danse na vraiment so comprendre. Ah oui animateur faut ça la bongo nga musamuna na bwaka na lingala na bwaka na kiwalo mokolo na yanange Shakira ki wa donc il a pesa makambo belé des gens donc belé ya musamuna donc il a pesa mbote na ngana on évite en tout. OK. On évite en tout Sika Zali na pesa mbote GG Bosemi les boss et Sika Zali leur kabe ya molatis nazolela yango nini eboya nyongo Junior bongongo tout puissant eboya nyongo tete ndaya boya nyongo nini ebo na va parler de bazongisi. Ah oui zo comprendre. Oui donc biso to ba tumoko to akasoto bwaka na bakanginga moyibie na zane lo côté wana pena na ka loboko na poche kuna ka crinyo so na kanelo unanga ye bakanginga moyibie na zane lo côté na poche bakanginga moyibi nzambe me na zane lo côté na poche eloko nini bakuti na poche na ngai ba papia pamba eloko nini ya musamuna ba papia pamba na lobie ekomata bambongo na bisayo nga musala osoka ke animateur azobwaka apesa na ba message so comprendre. Ah oui donc neti loko mona bwaka na intro lisusu ya na bwaka biloko belé atina zika bombango ya musamuna bombango mingi ko bwaka so bitoma no tandaka ko mona kana bwaka kaka banda na botama papanga na koma soyi ya boyete oyo na moni lelo esekisinga mokonzi kia Mercedes yango yo yi parce basa ba ko ke toi mabe na bisi yote ke toi mabe ba comprendre te mais toi yeka siko na kopa ngwa ndule ndeni mba mo ko makambu bondi mate ba animateur ya mo ba ko mo loba biloba partout sika basa mingi na pe sa conseil
na ba animateur na biso balongwa Villanova. OK. Vous comprenez? Ba ko kende na libanda goloba loba buzo ba papa. Ce neti nga boso ko lobela papa soin na minute na 4 anelo mabe po na ye kalate tale bende yango. Siko o kata na kalate Fabrika sorto na ye bele kalate. Oui. Fabrika sorto za trophée à Frima. Ouais. Tomoni moko ba ministre longa pe na Villanova. Bina fila tient na page officielle na ye. Alors mi félicitations malgré disque simbité. Ah, siko ba pe sango pona likambo nini. Akoma boxer to ba pe sango na box. Ba pe si papa soin na karatéka to na nini. Ba pe se pona disque. Siko yo tango oui bonjour. Tango zolo ba bongo. Il y a un monde qui est au sabotage qui a un tindi choumi pour présa a moni qui a bimati. A la star a munene. OK. Choumi qui est joie. OK. Biso zala bon. Voilà, merci beaucoup. C'est ça qui bango mais ba qui joie bango moko. Mais artiste na so pe juillet mo bazaki mo. Ya on a biso tsko pour ta la star, ba star aza star. A star a mokiti. Donc ba fabriquer ça star pour les Té, ça makambo zo memati pas a star. Ba fina biso. Ba ba star, so ya za star. Isa ba star na ba vedette. Zo comprendre. Ta abo ina e ko ya. So ya yel. Atindi star na ye animateur le rôle a choumi na ngweri ndeka likolo kende baka plan. Zo comprendre station ma campagne ba yebi makambo na zolo ba o ba mo capitaine ba yebi makambo yo ba mère nanga Rachel maman na prince ba yebi makambo na lo ba oyo. Donc c'est ça makambo ko sati ba animateur soko longwa Villanova koto kenda futo mona obeta mangenda ti lelo bolongwa Villanova ti lelo ba kote bokenda to mona na ya minene bo salate ko bo bua ka biloko kanga na mboka bolobela ka biloko botika ya kala botika biso to tikaka lelo tolo ba trophée na to zonga na biloko bango batika vraiment yebisanga tso to zonga na biloko bango batika omona keno tango zoluba faut ça na ba argument bolungwa bokokaka lisute komela ngonga moko bo pesa makambo ezati biso le to yetango zo bondi mashomi ke shomi ayi bobwa ka seke ndima on a boa kina shomi na ngweri ndeka likolo. OK. Ouais, soko ba animateur wana so ba otanga shomi seke ba reconnaître que musamu na zawana ba ko sana libo mati. So comprendre mingi conseil on peut savoir ka yangwana. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup ya musamu na to pesa biso na biga to fanda lisusu. Ngalo linga sko jour to ya lisusu. Ozana guitare pembeni. Pepele. Promettre babonné na biso ke ozonga guitare réserve. Ba ça la calme ngana ko ya spend instrument pena mobimba ba na fandi boye no. Ba opesa nga makambu na zo buaka. Pour ba comprendre que azali toyi. Ezate ba animateur musu ba kufa ba matoyi. Ba komi ba détraquer. Ba kisi ba simba samba pesa bango autorisation ba makambo yo. Ba komi lo ba n'importe quoi. So comprendre so kufi li ali toyi yeba ke o a des troubles mentaux, o a détraquer. So comprendre. Non là ça ba tout que non musique au fanda to vanda to lobila makambo maître Viki Mbwangi aibi makambo André Bukia logola sapato nzambe aibi makambo na oloba so comprendre lor kabe ya boya nyongo ye pas solanda makambo na oloba o sans oublier honorable Alita Chamala patron lobaki honorable na baki yango ke non na comme musicien na leka be ba privier na zonga be ba privier ngai so comprendre honorable Alita Chamala yoki yo makambango yango mo colonel Patrick Kyungu esika zali circulation routière deux fois te mon général John Chibangu na ba parasoleil ya mabe deux fois te balandanga talaka na ba konzi na responsable na mutu te ke no ba o bango ba o resona ka wana po mingi ba loba ba logo mo bo malelo malobe changer
ngana ka musamu na nyama netumba na tika la ka nyama netumba. Nyama na ambiance des fois. Merci beaucoup ya Musamu na merci na batutu vraiment au Bolanda biso. Vous partagez vidéo, vous commentez. Merci à vos villageois, tout vos comélanga. Un grand merci à Gos Likambala. Merci infiniment à la boutique d'Am Bijou Molato na Kanda Kanda AD Circa Savubu. Megatop na India A63. Mon sous Megatop na Nyangwe 197 référence. Arrêt Major, un grand merci à toi. Obama BCB Jorta la Bisso. Merci à Patrick Sandoukou, garçon de luxe. Merci infiniment à Sarah Masikini Mouyaka de luxe. Taille S, Yakarno BMS. Merci à toi aussi Sam Love. Il y a Francis Zadio Kazadi. Sam Love, il y a Zadio Kazadi. Bambo Tenabino. Merci à Batuto, vraiment Balanda Bisso, mon vieux Guilherme Lucine, papa na Giliana, Rissel Kasson, papa des 4K, Ortala Bisso, Nabosani Logo, au Vanba Zwanga, en tout cas, numéro Nangaï, plus 243 81 37 81 423. Mingi na bandé la ngoli plus 243 81 37 81 423. En tout cas, bobenga binga bozwanga moko. Kalate album ya ba musicien makambo ezoya bato bazana ba besoin na biso bobenga biso moko tout sur la calmement pour ezala te ke non te na luka numéro na nini na zwa kiti numéro ya mwana pesi bino déjà et pesami voilà merci beaucoup Musamu merci maître babi na kitambo wana donc na bosani epete na mwa bato na ngebele donc mingi aussi ça bango ezate pisaka tulika. Voilà, merci Nabino tout. Et c'est vraiment plaisir aux abonnés Musamu na nabika. Message les a capté bobenga numéro za wana soko ki bientôt benga numéro tout affiché. Tu refais ça numéro ya Musamu. Un grand merci na Nathalie Ramazani moi Sinzambe. Maman na Maëla Onia Motema ya président William Ikona Baxé le maire double la millionnaire depuis Colorado d'Anvers Botala Bisso. JBLK du Malheureux des salles ça deux fois par an canadienne. Motema ya Louis Scott papa na Janet depuis Ottawa. Il est pas à scotcher enseignant sur monter la biso. Vous avez tellement belé Alex Ngando la Mutono baki wana. Président Jacques faut sur la président Jacques Nazolela yango nini eboya nyongo. Président Jacques nini eboya nyongo. Ya Musamu na boya nyongo. Président Jacques aboya nyongo. Donc Sika Zali ayo accompagne que président Jacques Président Jacques Elfril donc on est ensemble quoi. Toujours ya Musamu na nabino yeyo. Contact derrière vos yeux des gens. Tout solo la mingi alingane nyongo te. Talaka patron au foot déjà boy. Siko na mingi a lobezate quoi. Voilà, merci beaucoup à Musamu na ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous partagez vidéo, vos commentaires et ça l'a fait plaisir. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.